IHP Media. Total peuple a souffert. Total partout. Bah comme il faut vivre en enfer. Il y a un moment que tu es pour soutenir chef de l'État. Il y a un bon cannabis. Je pense que Congo makile etanga lisuste. Je pense que mboka Congo eza mboka ya nzambe. Tant que ça congolais, tant que ça congolaise. IHP Media. Lele, Amina lele, Amina lele, Amina. Amina lele, Amina. Amina lele, Amina lele, Amina lele. Amina lele, Amina lele, Amina. Etondi na posa na yo, etondi na posa na yo. IHP Media. Basali nyonso ya Nzambe, ba pasteur, ba apôtre, ba prophète, ba évangéliste, bilenge, ba tata, bana mike, en tout cas boya le 27 novembre, toya kobondela pona mboka na biso. Il faut trop na Nzambe kita. Pour être mboka na biso ekangwama. Bien aimé toleli pe mingi, mais fini la récréation. Chaque chose a son temps. Il y a un temps pour toute chose. IHP Media. Ndi mukalenga mutu pesha dili bubanji wa bungu. Kati kwa tubana bakongo katuna tusanka ni bubanji kuti Nzambe mutu pesha. Badi balopambelu beni baloku jama mukati mwa jitu ngage ajabilenga bavuala bilenga ajipetu bena jitu ngage. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.
monguna me abomba nini vision oyo bamona yango te senga makila Yesu na corps na âme na esprit na yo senga makila Yesu Congo RDC, Yawe Sunga Congo, Mboka Biaka, Zambe, Makila Tangali Susude, Bakufi Pemingo, Yawe Sengola Loboko, Yawe Kangola Felanga wana mokili bolingo na yo ebatelinga ya haleluya otiki nyoso kaka boye otiki gloire kaka boye bolingo na yo ezanga ndelo ezanga moku c'est à Congo, mais il faut à la soupe. On comprend vite. Dès que nous m'avons compris le peuple. Et c'est qu'à ma tête à Congo, mais Congo faisons la Congo et ça. On va que nous sommes la Binusi Congo. Et ça n'a marre, et ça n'a zamba, et ça n'a waki. Et c'est qu'à ma tête à Congo, mais la sortie pour la Congo va se battre que Congo qui est le bosso. Nous va que Congo est Kobonga. Congo est Kopambola. Congo est Alir Moussous Yassika. Si pas mon abakila Yesu. Bando ka Congo ba mon amota de plus au nom puissant de Jésus.
IHP Média. Merci bien-aimé de le Seigneur. Zambé apamboula batunyo sobaza partout le monde entier. Na yebi bien que wana ezali humble serviteur le prophète d'Israël bamba benga ba prisonnier de Jésus. Toujours lancé appel au le 27 novembre. Batunyo soba yebi te bayeba que prière des nations de Salama, ba prière Salama na ba sorti nyoso. Mais na moment où Zamba luki siko 4 lépreux au baye na nzela ba maman au baye pour délivrer mboka. Yango tozo senga thème ezali que le peuple d'abord. Na kati ya peuple d'abord, eza na moi révélation, eza na ba révélation eza na kati kuna. Yango to bengi peuple de Dieu partout. Ba Bible ke tango zoya kobosa na te fome ma semence. Semence lingolo bani oteka kanguba omemi nguba mubeso. Oteka ka madeso omemi madeso. Ozana ba nzete ya pondu. Ozana ba mandarine. Bambuma nango ozana ba nini o banzete amanga c'est-à-dire tangu yo koya babeleza beni mais semence po ba bambola yango yango moni ke basali na nzambe nyonso ya monde entier ba étudiant ba docteur ba infirmier ba chauffeur ba receveur même ba porteur même ba parti politique nzambe abengi bino le 27 novembre na palais du peuple ezobanda de 8 heures Kozanga événement te et rencontre moko sacré. Israël, banabasi ba mona ki ni c'est quoi? Il y a Jésus Christ de Nazareth. Peuple Israël bazaki d'Égypte, ba bimi d'Égypte mais ba sangana ki ba ramasi. Prière eza pour soutenir chef de l'État, le président de la République. Biso toye potolo bake le peuple d'abord. Ce qui total peuple a souffert. Total batu ba komi ko vivre en enfer. Yango moni ke toye poto éprouver, to soutenir chef de l'État ya mboka na biso. Je pense que Congo makile etanga lisuste. Je pense que mboka Congo eza mboka ya nzambe. Tako za congolais. Tako za congolaise. To bengi yo awa l'événement moko sacré. Basali na nzambe abasi. Basanga te na ba o basala Congo na ba o basala Congo te to bengi bino na rencontre retourna culte zo bananine et culte à prière les banda qui ba département de Jésus sur le terrain partout ko yamba biso ko la béni na kombo na Yesu tolobi amen. IHP Média. Amina Amina lele Amina Amina lele, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina. Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina. Etondi na posa na yo, etondi na posa na yo, motema nanga etondi na posa na yo, motema nanga etondi na posa na yo. Amina lele, Amina, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina lele, Amina. Yahweh Congo la Congo, Yahweh Congo la Congo, Merci.
Vraiment. Amen. Ok, merci maman. Je crois que la maman va téléviser pour la Mboka Congo. Pour le temps, maman va télémaka, vraiment, ils ont malade au midi. C'est vrai, tout le monde dit que maman va s'en awa. Oui, merci papa journaliste. Na banji ko sangana nyonso ba mama basanganaka ezaka na tina. To sangani awa lelo na mboka na biso l'église na biso yo parce que nzamba atindeli biso message que ba mama botelema bobongisa prière des nations. Parce que makambo ezokende bien te mungu nazobongisa makambo mabe po na mboka. C'est pourquoi to sangani boye papa ndenge na kalape bande kusu basanganaki na bamboka na bango. Par exemple bana Israël babanda pe konyoka babanda ko boma bango banda ko mona pasi ndenge na tango ya roi Barak. Donc Nzambe ayaki ko se révéler na prophétesse Déborah. Azalaki juge na époque na ye. Nzambe alobaki na ye te telema kende ibisa roi Barak. Alanda direction ya Mont Tabor. Kuna nde na koyeba na koisa Sisera na maboko na ye. Sisera wana azalaki chef d'armée ya roi Jabé. Abandai ko bomba na Israël makasi roi Baraka makanisi silaki ye. Ndenge Nzambe na likolo ayoka kakolela peuple makasi. Prophétesse wana azui courage. A sali par tous les moyens aluki Barak a passé message ko te pa ya Nzambe. L'air roi Barak a eu un message wana considéra qui en makasi pe alobi na Déborah que si tu viens avec moi j'irai, mais si tu ne viens pas avec moi je n'irai pas. Déborah lobi toko kende na yo elongo mais lelo nkembo ekozala na maboko ya mwasi. L'air bakendaki balandi direction o Nzambe apesa ki Déborah poye bisa Barak balandi direction wana maloba Nzambe kokisamaki Sisera akweyaki na maboko ya Jael. Na banzi toyebi lisolo na makasi biso nyonso bato to sambela pe tanga ke Biblia et comme na mokanda ya Juge chapitre 4 verset 6 à 10. Na yango l'air to zipe message na monoko musala Nzambe alobi na biso ete jifachi dynamique des femmes telema Nzambe alobi na yoke sala prière des nations. Lokola to zaba congolais pe ba congolaise to telemi to luki bandeko na biso mususu. Lokola maman Solange, maman Angèle Solange, a salé fait prière des nations la fois passée. Alors bi vraiment, oh na moni ezali yano. Bien sûr, to salé on la fois passée, mais Nzamba recommandé ce que to sala. Alors bi nanga ke bima lukaba mama, lukaba si bo sala prière pour la nation. Yambala wo nganzambe na ko sala katina bino, bo lukela ngai bato baza négligé. Basala Nzambe oyo donc oyo ba contacter ke baza basala Nzambe batelema basangana na ba mama surtout ba mama. En tout cas papa Nzambe a insisté mingi que surtout ba mama parce que ayebi que na kati ya mwasi pouvoir ezali mwasi azali ekela ya makasi soki mwasi aza na kati ya kolela kolela wana ya kolela tata na yebi mama na ite me ya kolela Nzambe alikolo Nzambe asalaka ya minene akitaka pe asalaka parce que mutu nyonso ayebi tu ke mwasi aza ikele mwa makasi bolimbi sanga muke na zozonga sima na mokanda ya création bokeli Nzambe la banda kokela akelaki mobali liboso na putulu azui mabele aselango ndenge toyebaka wana asali mobali na elilingi na ye aye kolali se pongi ya makasi alobi ete na lingi te ke mobali atikala ye moko il faut na salela ye molonga ni na ye oyo azali pe kokokana na ye abendi mukuwa ya mobali abendi pe musunyi a former mwasi ba papa bokolimbisa ngai toza vraiment bikele mwa makasi parce que lelo soki bazui mabele oyo nazwika kama bena sali poto na bambi ekozokisa yote
mais c'est na bambie mokuwa ekozokisa yo. C'est pourquoi prière des nations ya lelo to telemi na mboka na biso. En tout cas bokolimi sanga na ko batena kanyinga nyinga nyonso. Ya kosenga délivrance epai ya Nzambe na likolo akangola Congo pasika yebi biso. Nzambe yebi Congo. Oh Congo mon pays yambala oyo il faut Nzambe asala papa. C'est pourquoi on to sangina baninga basi na ba papa pe to considérer bango makasi baza ba baraka. Papa oya ko considérer biso, oya koyoka biso. Nzambe apambola ye pe apese ye solution na wo nyonso azo sala. Amen. Merci papa to bongisi thème ya peuple d'abord. Bokolimbi sanga muke botala na Exode chapitre 3 verset 7. Nzamba lobi likambo ya peuple bana na yeba ba Israelite. Alobi na moni ko na yoki ko na bango na moni pe boumbu na bango na moni pasi na bango. Ko le la nyonso ya peuple nzamba yoka ka makasi. Ayoka ko le na biso le tozaki na kati ya boumbu. Tozalaki na ata kende koloba ke o lelo totela tosala boyi na boyi. Tozana na pasi tolela muntu te. Mais Nzamba ikolela ya peuple congolais. Parole oyo ezali parole moko prophétique sacrée mais négligée. C'est pourquoi lelo kolandisa message wa Nzamba tindi tolingi to développer na parole pour que peuple na biso a se retrouver. Bien sûr to bimina na boumbu mais tozana kati ya désert parce que bakri ya peuple ezoko bakaka na kobima peuple azole la kaka peuple azole la kaka. C'est pourquoi wana désert to biso ba mama to yebisi Nzamba likoleke lokolo otindi message pesa biso courage ya kosolola koloba pe na ba autorité congolais na biso bayoka biso ba considérer peuple d'abord. Iloba wana iloba maki na musala Nzambe wa iloba kyango wana mais lelo eza étouffé. Ata l'air mokonzi ya mboka asalaki prestation de serment boyaki ndenge peuple abanda koganga na stade Félix kobosana te papa alobaki peuple d'abord. Ce n'est pas dire que lelo soki to le peuple d'abord tokomi ba politicien jamais. Tozolanda Exode 3:7 mokolo peuple eza Nzambe ya likolo atelemi alobi tozobele epai na ye ya mbala oyo akita na mawana na bolingo na ye améliorer notre social. Merci papa journaliste. Tobengi si mwana Congo nyonso. Aya na semence ya mboka na biso tolonaka. Aya na mwama sangu, aya na mwambu manguba, aya na mwambu ya nkunde, aya na mwama titi nyonso oyo tolonaka na banzeta ya nini ya pondu pe. Mokolo wana mokeli na biso akokitisa grâce na ye. Basa na ye bako sambele pe bako kababa nini wana maboko Nzambe po yeba na kozala fertile mabele biso za fertile mais siko il faut ko pambola pe ba semence po yambala wo biso nyonso po na développement ya agriculture toza derrière mokonzi ya mboka na banzi ba association toza nango toza na ba totamla na ba province tozo ba misika ebele ya kosala sala bilanga Nzambe abulisa ba semence wana poteba na constituer biso nyonso na social. Ngai mama prophétesse Deborah na se nzete ambila nazobenga bino na kozala le 27 yango wana nazobengisa bamama nyonso basakoli nyonso ya bamama oyo Nzambe apesa biso mikumba mpona mboka oyo ntango ekoki po toya kende kolela kosenge epai ya papa lokola toza bamama. Ngai nakozala mokolo le 27 ngai mama prophétesse Deborah na se ya nzete ya mbila ntango ekoki oyo bato bamama nyonso baza basakoli baoyo nyonso bayokaka basambe ya bamisika ya bisika mpona mboka ata tokobenga ezala mama ministre ozali mama ozala na grade nyonso tali ezala na oza wapi politike bilanga ozala mama bilanga ozala mama nyonso oyo babengi mama oyebi mpasi ya kobota oyebi ke mama nde moto atongaka mama nde moto ayebaka mpasi ya bana
yango tozosenga moma ekoki oyo bamama tolela mpe mpona mboka na biso yango lokola ngai naza kobenga bino mpe ntango biso mpe bampaka boye totelemi tosengi mpe bilenge bampaka mikolo mpe ata tokobenga bamama mpe batata mpe mpo bakompanye biso otango Debora atelemaki akendeki mpe na bakonzi akendeki mpe na bapapa alo yango wana kobenga mpe bapapa oyo mpe bazala na susi ya mboka yango wana tokobakisa mokolo wana baza kokumisa kaka mboka na biso mabele epambwama lokolo mpe fo mpe tomema mabele ifo tomema babele oza mpe na molangi ya mai mema molangi mpe ya mai mpo mboka na biso etonyama me bamona barelie eza te kolela ya peuple ndenge bapesi biso teme kolela ya peuple wana na balobi le peuple d'abord bapeuple d'abord ifo sikoyo tomema biloko oyo eza ya mboka na biso biso bamama sikoyo tolakisa ezala na bilanga bamama nde balonaka ebele ezala na mai biso kaka bamama nde tokokaka mpe bamai soko tolandaka histoire ata banyonso eleka edekaka ntango kaka moto akendeki na Kristo na mai nde akutanaki na Yesu yango wana tokomema po ete tolakisa Nzambe mai yo opesa biso banzete yo opesa biso matiti yo opesa biso mabele opesa biso bapeuple bazobénéficie nango te yango wana nabengi mama nyonso mama kombo mama ata oza mwana moke ata nene yaka mokolo wana na kombo na Yesu Kristo mokonzi ya bakonzi amen. Humble servant de l'Éternel mama Esther mwasi kati na Yesu nabengisi bana nyonso ya Kongo nabengisi basali nyonso ya Nzambe bapasteur bapôtre baprophète baévangéliste bilenge batata bana mike en tout cas boya le 27 novembre toya kobondela mpona mboka na biso il faut trop na Nzambe kita po ete mboka na biso ekangwama bien aimé toleli mpe mingi mais fini la récréation chaque chose a son temps il y a un temps pour toute chose nabengi sur le 27 yaka mukolo Nzambe akokangola mboka na biso parce que loboko nesileki kokita déjà ebongi sikoyo biso nyonso tozala naso nakosengo mukolo yango ozala jeune ntango nazoloba Nzambe azoyebisanga mukolo yango tozala en jeune bien aimé oliaka mikolo nyonso na esala sacrifice mpona mboka na yo sala sacrifice mpona délivrance ya mboka na yo nayebi ke na Nzambe elongo tokolonga na Nzambe elongo tokokoma kondima ya solo yango nde ekobikisa biso nyonso bana Kongo ebongi tojouir na bomengo ya mboka na biso Kongo mboka na biso eza na nyonso tozolela jusqu'à quand il faut tomona bilembo le 27 novembre yaka mwana Kongo yaka na palais du peuple tokokumisa Nzambe tokosanzola ye tokobelele en esprit pe en vérité tokomona nkembo pe bikamwa Nzambe le 27 novembre en tout cas boya Kongo mobimba yaka ata bino boza na baprovince boza mpe na mikili ya poto boza par-ci par-là eza likambo ya mboka eza likambo ya mabele yawe kangola Kongo yes yawe kangola Kongo FDC yawe sunga Kongo mboka bilaka na Nzambe makila tanga lisusu ta tokufi pe minyo yawe sunga Kongo yawe sunga Kongo nakoswana tozali komoma mboka IHP Media. ezali na mokolo le 27 novembre 2021 à 8h30 na palais du peuple nde mokolo tozali kosala prière des nations kolangisa message kote epai ya yawe Nzambe oyo akela Kongo Nzambe oyo ayebi Kongo ndeko na nga Kongolo etelema peuple ya Kongolo etelema bipai wapi ozwami ezala koza na nzingazinga Kinshasa ezala koza na province ezala koza na étranger ndeko na ngai mokolo wana jeune prier mpona mboka na biso yambalo vraiment il faut tokota na kana
yango il faut tokota na kana ndeko na ngai nazali korepete lisusu ke ekozala na mokolo le 27 novembre 2021 na palais du peuple toza bapeuple na palais du peuple. Je répète que na palais du peuple peuple congolais tokutana biso nyonso esika wana na l'heure ya 8h30 tobanda losambo na biso nyonso tokozala kaka na attitude de prière wana ebanda kaka lere ozoyoka kaka message oyo banda kosambela mpona mboka mpe mpona yo moko mpe mpona mokonzi ya mboka tosambelaka mpona mokonzi ya mboka na biso président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo tosambelaka mpona ye bandeko na ngai mosala président na biso aza vraiment mosala nzambe torapelaka nzambe losambo oyo asalaki na mokolo le 22 juin na stade de martyr ezalaki mpe na prière des nations torapelaka nzambe losambo wana akanisaka ye na losambo wana atangela ye mabunga ata moko te biso na yo nga na yo bakongole torapelaka nzambe losambo wana kanisa mowumbu na yo ndenge okanisaka David otangela David mabunga te me obanda koloba na David ke nzambe abanda koloba na David ke il est l'homme selon le cœur de Dieu. Ce n'est pas dire que David était juste, mais à compter qu'il est juste parce que azalaki na cœur repentant. Ce qui a sali lisumu akimele pa nzambe aleleli nzambe ayoki ye. Et puis azalaki na confiance envers nzambe wana. C'est pourquoi mokonzi na biso pe kolandisa confiance oyo alakisaki nzambe na mokolo wana ya le 22 juin yo na ngai toza na devoir ya korapelaka nzambe ke kanisa ye na prière wana aza na confiance envers toi son Dieu de Congo. Totelema na mokolo wana toya kobelela nzambe na biso yo Congolais oza na kati ya Congo na waza libanda mboka mokolo wana ezali mokolo na biso ya délivrance na biso totale ya solo tobimaki na bowumbu liboso ya mere rouge mpe toleli nzambe ayokaka kaka na 2 heures mpe awa tozolela kaka ayoki lisusu asengi unité amour tolimbisana bandeko na nga bakongole losambo ya solosolo oyo nzambe ayokaka ebongaka kolimbisana kobosana makambo nyonso ya kala koyina moninga na yo kongole te koyina ndeko na yo kongole te koyina ye te limbisa bato nyonso lobota na yo tosimba na tozala yini mokolo wana soki toza yini na bolingo nyonso nzambe akoyoka losambo na biso mboka na biso kokamona tokokota na kana 2022 tokomona loboko na nzambe na kongo na biso parce eza losambo moko oyo nzambe akoameliore social na biso peuple se retrouve eyoka esengo etikala na kimia liloba oyo eza vision mokonzi ya mboka ya peuple d'abord tozomona mosala na yango te eza te ezali étouffé bamosusu bakangi yango batie na batiroire ya baarmoire bamosusu batie yango na sa mesa me liloba wana ezali lokola mwinda oyo bapelisaka mpe batiaka likolo ya mesa oyo engengisa bana nyonso ya kongo engengisa mokili mobimba lelo eza na sa mesa. C'est pourquoi lelo journée oyo ya le 27 novembre 2021 na palais du peuple ezali journée oyo nzambe akosala ya minene mpe ya kokamwa mpona mboka na biso. IHP Media bote tuko na baprière ya nation pour palais du peuple itakuwa jour moya enye ile Mungu anashuka juu ya kudelivre mugini yetu tebo tunapasha kuwa pale se bote batoto vijana bamama na mimi mwenyewe niko nasema Apotre Sophie nitakuwa pale mukuye mwe bote vijana musikose mukuye juu ya deliverance ya mugini yetu tuku bamama. Mungu atubariki se bote na bababa na batoto na vijana Kongo mzima mukuye juu ya mugini yetu Kongo le 27 novembre 2021 mukuye mwe bote kupale di peuple maneno itapita mapriere ya nation amuyaonaka hii njo mwisho ya mapriere ya nation. Mungu aisha shuka juu ya kudelivre peuple yake le peuple d'abord.
bikila bana ba nzambi bonso bana ba mukalenga nzambi badini dinanga dia ditunedi balwa le 27 novembre mu palais du peuple batete kubikila mukalenga bwa ditunga ditunga dietu dilengela ditunga dimpa ndi mukalenga mutu pesha dilini bubanju wa buni kati kwetu bana bakongo katona tusankani bubanji kuti nzambe mutu pesha to badi balopambelu beni balokujama mukati mwa ditunga dietu bajabilenga bavuala bilenga kadi kwetu bena ditunga kati tuketa chintu to kadi tunubikila le 27 novembre nelo mu palais du peuple batete kulomba nzambe tumubikila muvu Israeli mubikila nzambi wakweka bakangula mukati mwabupika mu Egypte bitwetu pete tukamuka mubupika bu watumuna bilenga tusanka mukati mwa ditunga dietu tusanka tenu wetu uji le peuple d'abord ditunga kadi ni peuple kadi na makuikala to anu peuple kujenza bwa ditunga dikala loi ba pasteur ba prophète ba évangéliste ba serviteur ne ba servante de Dieu loi inene bon subana banzambi tujisangisha chintu chimwa watulomba bwabwali bwajitunga jetu mukalenga na twambulisha mukalenga bonso tasa kidilo abuli aro banachuru bafe na bengi bino mokolo ya le 27 novembre doya kosambela doya kobelela nzamba lola akango na mboka na biso ya Congo. Bien sûr, tobimi na kata Egypte, mais toza na kata désert. Pas eleki. Nzambo tozali kobelela nzamba bana Congo. Le 27. Toyebi ke ba esprit géant nyonso ekokweya. Toza na pusa mboka na biso. To palpe mwa miel wana ezaka na kata ya Congo. Mais toza na kati ya Congo, kokola toza na kati ya Congo te. Mais tada problème o toza na ngo lelo, toza na pusa ke mboka na biso ekangwa. Toyebi ke prière de la nation et salama. Mais selon message oyo nzamba lobeli mungu na ye kolandisama na difachi yango tosengi ndeko nyonso mwasi mobali mwana mokolo kotikala te mokolo ya le 27 na palais du peuple toya tosangana tosambela mboka na biso social ekota to mwana bolamu ya mboka na biso na pamboli bino nasengi bino mokolo yango moko te atikala tokutana par au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Moi, votre serviteur, je me nomme Diacre Israël. Je suis de l'église de PDT Tabernacle de Délivrance et de témoignage. Et Kambami, la couple apostolique, Barthélemy Mwamba et notre maman, prophétesse Angèle Sola. Ngaï, le jour, le 27 novembre, je serai aussi là. Kozala wana boya ebele badiako ba évangéliste ba pasteur ba prophète toya ebele kotobondela pona mboka na biso union fait la force boya soki toche batolo na biso ensemble na ba mama na biso nzambe akoyoka kolela na biso et puis changement radical et kosalama na kati ya mboka na biso. On se rappelle l'autre fois la fois passée oyo muumbu na nzambe la prophétesse Angèle Sola oyo nzambe révélaki ete tobondela pona mboka nzambe apesaki kimia na kati ya mboka et puis nzambe achoisiraki muumbu na ye comme président de la république mosali ya nzambe apesaki biso bajuge baoyo bayebi Jésus-Christ parce que la justice élève aussi une nation toya tozala ebele nzambe akosunga biso akombo na Yesu nzambe apambola pe bino nyonso. Amen. IHP Media, la chaîne qui vous édifie.